partie. Le lendemain, bien-aimé, souka et makambu, deuxième partie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Souka ne leke bande, le lendemain, deuxième partie, peut fin. Suite et fin, ngoyo. Ya film to bandaki na kombo ya Dangerous Mother. La mère dangereuse. La mère dangereuse. Bien mes films za kitoko. Maman Azalaki dangereuse. C'est parti avec Mr. Blue Mother. Nouvelle idéologie, nouvel impact. Landa. To mona kimi tukane me yaki wana. E yaki mbangu. Tout à l'heure qu'il y a moins parti on dame de Kaizalaka. Ceux qui filment. Deuxième partie continue les ongina moi mouké la première partie. Pour te bunga l'isolo te bunga te place to souke là qui la première partie. To so sens, to so compréhension ba moko à partir on a to continuer lango. To bunga te to na confusion te. Landa bien mena boke binyoso. Melissa ye wana bien me aye awa Melissa. O zambe langai. Mutombongo pe belaka. Avocat tu peux belaka. Moi na vice-président tu peux belaka. Oh nzambe na ngai. Noko. Ni nango appel. Oh, la nabo ke miason. Ah, oh, c'est qui docteur Ken Jumai. Oui, mbote, comment ça va? Tiens. Ngala on sera tout à ton côté? Oh. Bongo docteur Dan Kassi. Docteur Dan. Ça va. C'est pas exacté. Ça va na ya kuna mbala moko. Bemba bengi docteur na akene mbangu na hôpital mais yeza tout à pourquoi on sta tout à ton côté mais ndeni ba bengi mbala moko na siko. Babi ke yaka siko ka ozo senga yo ozala. La na boke binyoso. Melissa est malade, l'avocate Melissa. Alingate ba to bengi Melissa pamba. Il faut tenir un titre l'avocate Melissa. Landa. Mais Abeli. Ba juriste peut abelaka. Moi na vice-présidente Abeli. Moi ya maman moko dangereuse. Moi na mère Croco Abeli. Eza pasi bien Melanda boke nyonso. Ba telle mère telle fille. Maman yemo kazala mutema abe. Comme quand tu na politique à sangisi là qui politique là qui mutema abe pesi donc il faut même encore vraiment incroyable. Et moi la personne là lokola maman moi na yemo akei na loi comme ça fina ka vraiment batu bien kuna côté ya mibeko. Akei susu kolanda droit a comme avocate. Na influence maman na ye, na pouvoir maman na ye, na nyonso. A comme ko utiliser on peut ko sala batu mabe. A gagner un procès nyonso. Non parce que ça mayele ko leka ba avocat nyonso mboka oyo, mais parce que bazana influence, parce que ça a pouvoir bien aimé. Parce que docteur Ken Juma yona ye. Oyaka mbango docteur vraiment salimba, o sali bien ndeko ye parce que mutu wana kuna zo senga yo zala docteur docteur ane kokota. Puis c'est ça tous les docteurs. Il y a Congo pays Angola pays partout balola na ba filme ya maison Glyph Gas Love International Venture à travers Mr. Blue Mother Nzambi apambola biso. Bi la na boke biso kena talibo hey! Problème. Nzambi na ngai. Aïe bien. Ça va bien, oui, ça va bien, bien sûr. Mouta Beli. Akamwe. Ennemi na yena maboko na yela na boke binyaso. Atalibo tala. Izaki ya nini? 10 heures. Mwe boy, landa. Landa boke binyaso docteur Kenya yaki. Garde le corps ayebi pe docteur bien ayebi ke bazana na problème otala taleka. Alors tu veux ton amour boy. Garde le corps ayebi ba conflit ba konyo na tala e malam. Vraiment ils allaient quand vous le comme pesa un peu rapport nyonso na tableau na ngai affiche nyonso na bandi ça là senga vraiment moins 4 heures pour la muka bimelana boke nyonso balobete pour moi ça la muka mais ça la muka et senga 4 heures du temps. Ce qui est plus, donc ce que les gars, ce qui est belé makasi,
et c'est à 3-4 heures de temps pour y aller à Mouka. Mais docteur, il y a qu'on raisonner si quoi. Il faut traiter Mélissa. Bape ce diable Bégalaka. Nzambe na bengali na kombo na Yesu wasi Satan. Milima beke ne libana ga siko. Satan wo yo aye na boko na yo. Bape ce pe mbeli ye wana. Chuba ga mbeli kufa mba moko. Bwakele ga tanke li felo mba moko. Akufa to abeba. Akosala boni la na boke binyonso. Ozu siko occasion yango yo. Occasion yango mwa mbali. Occasion yango yo. O barrière ata. Bibe occasion docteur Ken yango yo, chance ne yango yo. Abo mata Melissa. Atika ata kufa. Azo raisonner siko. Conscience professionnelle de sala. À part ça d'autres la siko na kati susu ya ye, awata la siko ba problème mabele na ngayo. Moi so yende za lokola mutu pass yende koso o ekoti na gorge na ngai. Suka kufi na ye na koma l'aise na koma libre. Maman na on a sur système kama dossier nyonso. Pour atia mutema na ipa mwana ndenge mwana na avocat et puis na carré déjà saliwana. À part ça nzambe na ngai. Bébé azo raisonner mingi a kosala boni a sauver propriété na ye terrain na ye bazo ninga baboto na ye. To asa abiki sa mwana mwasulanda Melissa fongoli misu Melissa la muki. Awa na kotala benzambe na ngai. Oh alamuki. Oh anoka mokamwa. Ni nangoyo. Ha, ankoya za arrogant. Naza wapi yango? Oh, olamuki? Mumalamu, naza wapi? Votre docteur a qui vous la raison. Alors que vous l'avez dans 4 heures à deviner qui va malamu. Alors qui malamu. Ne t'en fais pas dans l'hôpital. Bah tu n'as pas qui n'a pas na ko quoi qui pika qui crise tant on a ko sala la blague. On a ko sala plutôt footing na yo. Est-ce que na ko bima pendant combien de temps? Docteur ne m'to déterminer ngo. Tu na mona docteur ngomba la moko. Ça va. Bien mais moi c'est pika qui crise tant on a ko sala footing. Yeyo. Ba le bete a pika qui crise tant on a ko sala footing. Azo kamo na ko bima pendant combien de temps? Attends, nzambe nga ngapi vona za hôpital. Babengi docteur Landa. Est-ce que yebi docteur ngo kotinda ngate papa, kotinda ngate mama, kotinda ngate ya. Problème. Ngeke c'est le mot kazamela. Mais non ça ngo calme. Il faut se calmer sikoyo. Nako se calmer te. Nako zo conseil na te. Oh, zali ordre te. Nazo pesa conseil. Kopesa conseil, to pesa ordre te yo. Zoba. Kosi bangate assassin. Nako sepela yo pe makasi, ozo repos. Ah. Ozo plan yo Obo mangai. Yoka kamba. Yoka. Nazali docteur médical yawa. Na osala musala na ngai. Na ebizo na osala musala na ngai sans makamu nyonso ya kosala mabe ou bien intention mabe. OK? Sans préjudice. Parce que so ke ina ndako na bino ka boye, bako zongo so so parce que conditions ezali vraiment médiocre. OK? Yo zoba. My diagnosis are inconclusive now. After appointment. Na ebizo diagnostic na ngai. Il faut na sala ngo siko dia nini? Diagnostic na ngai. Oza mutema moko faible. Nini? Mutema na ezali vraiment makasi teza faible. Wana yoka diagnostic na ngai yango. Mais diagnostic yango. Mutema ko loba trop mais mutema na ezali vraiment faible. OK? Sikoyo. S'il vous plaît, excusez ngai. No, wait. Zema mke. Excusez. Benga yo. Te, sikoyo. Docteur yo. Oui, mais na biro ne bango. Mais Landa, malade mo boye ba traiter mais wandi siko tomboka Landa izaki incroyable. Ayoki diagnostic docteur azali na mutema moko faible, un cœur faible. Ma demoiselle Melissa za posa asola na yo. Melissa za posa asola na yo. Ko tsaye. Docteur Ken yona.
landa docteur Ken yona o nzambe na ngeza yaki pasi na garde ko ka liboso afungweli Melissa porte ha I am not an illiterate. tela Ken Neither am I stupid. na so bate If you think you can blackmail me so kanisi with a falsified identity, o pesa nga ko sala nga piège na ba rapport na diagnostic na buzo na lukuta wana o zwanga te What are you trying to imply? on me ko luba nini on sous-entendre ni wana Wanted in my position in such dire circumstances. ete lungi ko longwa awa o ke na hôpital mususu ou bien na biso ka boye na itawo yo na bisayo Despite our squabble, I owe it to my heart malgré le problème na biso nyonso ba conflit na biso in medical practice. nazala posa nasala mosala na ngai lolenge na tanga yango ok avec conscience professionnelle siko yebisa ngai what exactly do you mean by olingo loba nini vraimen ke nazala motema moko Why faible don't we talk about this when you're left at home? nakosepela toloba makambo oyo soki okomi vraimen calme who gave you the right to care about me? nani apesi yo droit vraimen ya kozala susi na ngai You are my patient. yo ozali malade na ngai Get out of your cloak of truth. longwana ni vraimen na basembla wana What happened to your sharpened double-edged crescent tongue? bongo munoko na yo ya kogangakangela bato wana yoka na bisa yo Efforts are going to be useless if I don't have a trust. yoka na bisa yo baeffort na ngai kozala inutile soki naza na confiance na yo te Your help. naza na poso sunga na mutu ngai naza na poso sunga ngai itele na mutu oyo Melissa alobi naza na poso sunga ngai te Me? ngai yo naza poso sunga ngai Okay then. ça va Sign for your zela nazobimisa wana hôpital oyo disregarded medical advice. Right now. How nazokoma na rapport na ye te yo boyi conseil médical mpo na lokoma bongo hein What then you want? siko ningi yo juste ne t'en fais pas nzambe na ngai ça va bien naosenti kaka moins bavertige Looking yourself up. parce que ezali komi lamuka Well, yokana sa nayebisaki yo te fala oyebisa ngai oyo aisi docteur te fala oyebisa ngai ke nazala calme mais nayebisaki ozala calme ti go to your room now. I'll send for something to represent. kende na chambre nazotindi leloko moko mpo na vertige na yo wana ongoba nini ozopesa nga baordre No, I am not ordering. nazopesa baordre te malamu ekozala malamu get up? ça va bien mais Melissa même na kati ya hôpital donc ye azose considéré kaka lokola avocate lokola mwana vice présidente même na kati ya hôpital docteur apesa conseil azoboya yango docteur alobi te nakoma rapport te yo rejeté conseil médical Treat people in this hospital? mais bino batraitaka bato boye lokola banyama yo ngana bisa yo Oh, so I complain and I'm just going to get on your nerves? tika kobana kosala baplainte nyonso Not your chambers where you order people around like oyo ezali cour bachambre na bino te so bobenga yango soki tribunal place yo opesaka bato baordre ok So that you can get your monthly salary. yo ozosala mosala na mpo ozwa salaire na yo mensuel ozokambisanga makasi yo I knew it was totally mystifying the way manner you carry on with your life. boma ndenge ozali koconduire vie na yo ozali komene vie na yo d'une manière vraiment incroyable s'il vous plaît Do you have a conscience? est ce que oza na conscience na vie na yo Does it ever occur to you that people are supposed to be loved and treated? est ce que déjà tikalaki koyeba na motu na yo te bato esengeli yo respecte bato orespecte bato mpo olinga bato est ce oyebi barègle wana nyonso ya vie You know why? oyebi na yango mpo nini You live in the wealth of your own fantasies. parce kovivaka na mokili oyo ya baimagination na yo moko place ozozo se considere lokola reine kuna oyebi na yango In life, na vie zwa conseil na ngai eloko moko te ezalaka lolenge ezali komonana things should take a peek. rien n'est comme cela paraît Philosophy, your attitude, and tala nazala mposa ochange mpe philosophie na yo wana ati na yo nyonso a wealth of doom. epuis ekopesa yo vraimen malamu na vie na yo landa docteur apesi Melissa baconseil ete ozalaka mabe makasi na bato na vie fo oyebaka mpe ke moto asengaka mpe mwa conseil moto asengaka mpe wana korespecte bato considere zwa bato ya considération rilinga bato mokili oyo eza nango ya yo te il faut oyeba quand même korespecte bato ozoyeba kochange mais docteur apesi Melissa conseil mais apesaki kaka mpona kofacilite traitement na ye mpona kofacilite malade na ye acomprendre ye facilement acomprendre ye aobéir na baordre na baconseil azopesa ye na ndenge bokebi nyonso oyo nani yango sula ndenge bokebi nyonso bimi neti kaka mère Coco la maman dangereuse mbote mama mbote I was told my daughter was the last two. na bayebisanga mwana ngai yaki awa oui aza awa
she has a certain heart condition. azalaki na problème moko ya motema ndenge eza problème mo grave toni Actually, en fait don't know. nayebi te I'm mpo ngai te moto azotraite ye It's a colleague doctor that eza docteur mo collègue na ngai docteur Ken I think na bandi yeah, there he comes. oh ye wana mpe azoya boye docteur Ken landa mama tala boye moto azotraite mwana ye ezali docteur Ken ennemi na ye landa oh mpo mama azalaki na voyage azalaki na Moscou yo nde doki oyo landa Tell me I'm not carrying a disclosed doctor who is overseeing my daughter. yebisaka malamu docteur ndani azali kotraite mwana ngai ye nde moto azotraite mwana yo Internal. ye nde azali spécialiste na médecine interne oui aza meilleur koma osi koloba bongo How dare you? koma osi koloba bongo omeka kotraite mwana ngai osimba mwana ngai yo salite I want my daughter transferred to this very na mposa po transfere mwana ngai hôpital mosusu sikoyo kosala yango te mama na signé déjà kutu bapapier mpo yabima na hôpital s'il vous plaît excusez ngai misala faveur sambela ete eloko moto mabe ekomela mwana ngai mpo soki eloko mabe ekomeli ye to akufi okozala responsable. Don't worry, Philip. No. Ne t'en fais pas Philippe, eza eloko te bien mais maman na biso mea koko alobi ete ayebi si docteur Ken ete sambela ete eloko moto mabe ekomela mwana ngai mpo soki akufi yo nde okozala responsable. Landa mais Elise sabene meye azobima na hôpital mama ozongi mwana nga ça va bien maman mais elongi eza vraiment bien te maman ça va bien elongi eza bien maman ça va bien est-ce a maltraitaki yo kuna na hôpital te mama oza siri te ndenge noko oza siri vraiment ndenge noko oza siri nameka kosala enquête mama kosala mama yoka eloko ya kosala enquête kuna eza te ndenge eza choquant docteur yango azalaki na souci nanga makasi vraiment amour alakisi amour affection epai na ngai na comprendre te tokenda biso na ndako vraiment ok bien mais mama tuni soki docteur azali komaltraite akende kosala enquête mais mwana alobi ete kamusika makasi docteur yango azalaki na souci na ngai azolakisa me mpe affection moi mpe azomeka mpe kose soucie mpo na ngai azomeka mpe kotianga mpe ka komeka mpe kosunga ngai na kamwe makasi ezalaki choquant bien mais ntango moto azosala mabe yo ozongisela bolamu wana ekoteya ye ndenge docteur Ken asalaki Melis azosala mabe Melis aza ye ennemi na ye mais ye atraite malamu e na kotraite na pesaki même baconseil susu asalaki malamu a respecter bien mes conscience professionnelle na ye eza te oza docteur bamemi mwa ennemi nokuna soki na ndako na hôpital na yo ennemi mo bozala na baproblème na quartier yo ye obe te tonga mabe to oprofite kosala mabe mais ntango docteur Ken ane kopesa Melisa baconseil eza neti Melisa atikalaki calme abengana meme garde corps nene na salle eza neti abandaki koyoka makambo wana bien Good afternoon, madam. bon après-midi madame Good afternoon. bon après-midi Letifa Your mother requests your friend mama azobenga yo sikoyo waiting in the garden. azozela kuna na jardin yaka mbangu Tell her I'll join her shortly. yebisele nazoyakala mingi te ça va bien aimé Latifa. Letifa yaka boye be babengi Latifa yeyo nini I want to ask you, nazo naposa tuna mutuna moko and I want you to. et puis ça peut répondre ngai na réponse moko sincère oui madame Am I really est-ce que nazalaka vraiment arrogante orgueilleuse yebisanga nani realistic? par rapport ya No, madam. ya yo te madame te I te did ask her. na tuni yo réponse moko sincère ok est-ce que naza Letifa oui loba est-ce que nazalaka arrogante atuni mwa mosala na ye madame na I humbly beg that you restrain me from answering, madam. nazokamba mpa soki na répondre yo longolanga mosala pamba I cannot utter the truth. mpo nakoki te vraimen koloba vérité oh abeba kokoka te koloba vérité mpo soki nabandi koloba vérité awa nakololoba ete oza orgueilleuse oza orgueillante oza orgueille nakobakisa nazobaloka orgueil wana nakomisa kosoki na ndenge nini wana akolongwa na yo wana ye moko asu déjà réponse otuni mutu ese nazalaka vraiment orgueille ayebi soki nazokoka te koloba réponse acomprendre ke azalaka vraiment orgueilleuse arrogante mpo nini nakovivre boye
bien mais et comme peut qu'on lobele na kata mutema et comme peut qu'on choquer soko sali mutu ya mabe yo sali ebolamu madame abi ete kalamita zo ya sikoyo. OK, ça va. Bimilanda boke binyoso. Mère Koko Yeyo, maman vice-présidente. Maman ya Melissa, avocate Melissa. Landa boke binyoso. Maman bengai. Juno mbibuzaka kata ndako nazo kama nini ngo poemi nango na yo. Mama eloko mote. Na yebi vraiment ndenge yo yina vraiment koza traiter le kola un peu mutu wazo dépendre pas mutu mo ndenge docteur traiter. Ça va. Maman zanga malamu. Ça va. Nana pona yeba popo ya procédure nyosa popo ya mabele yona. Est-ce que landela kengo? Oyoki malamu yebi sanga rapport kama mabele. Oh? Oui maman na yokio. Sikoyo. Il faut que ce soit des détails. Des détails ici. Ni une chose. Maman, bisu to yebi malamu ete propriété na qui illégalement acquise. Eh maman, il faut que n'angona des détails. Melissa mwana ngai. Est-ce qu'il faut que bisu to comme va ko bibia différente. Ozolo ba différente. Maman soki nazolo ba bon na za intention de sala bongo kasi. Il faut te régler procès vraiment avec beaucoup d'attention. Tu peux perdre maman. OK? Na kina la chambre na ngai. Bime Melissa comme que changer malembe. Maman na ko tuna e processus. Ye mabele processus ndeni ya terrain wana. Mbote maman. Mbote yen comment ça va? Oui très bien. Bime Melissa comme pesa mutunyo so mbote. Nzambe na ngai. Comment ça va yakuna? Chantal. Vous allez bien? Mbote mademoiselle. Mbote, comment ça va la tifa? Nazanga malamu. Kama moi mtu pasi mke. Ya solo? Ça va, OK. Zwa congé lelo. OK? Est-ce que mtu maza contre ngo? Te. Atuni soki mtu mama la sepel makasi ndo hotel melango te. Ça va bana basi? Donc au revoir to kuta na sima. Bien mais Melissa changer comment pesa batu mbote. Même maman na ya kama ki makasi. Akomi ko pesa bana misala nyoso mbote. Nzambe nanga Melissa comme yo changer. Docteur kena te akiye. En fait, nous avons le bailo comme moko. Bon sanga yi fongola moko. Nous avons posé la kena ngai moko nous avons posé garde corps te bien Melanda. Melissa le bete le lako bima sans garde corps. Abimi ye moko sans garde corps ni ninte. Akeika la bongo ye moko. Même pas chauffeur me maye. Ye moko bina matamu sa mutukana. Il na boke binyonso. Bimelanda boke binyonso. Melissa yo nazo yemba na yazo kende azo yemba azo bina na kata voiture na ye. Mais comme si Melissa comme ko changer malema comme on changer moi muke. Mais ni les ça a changer boye. Est-ce que ça parce que docteur Ken a traité qui malamu? Tous les pour un conseil au docteur Ken a pesa qui est. Là na boke binyonso. Dangerous mother. Mais mutu il faut défendre maman na na cour na tribunal les ande Melissa. Mais Melissa bien baluki na ye a communauté. Oh maman avant que na procès il faut là nous nazo ba détail belé parce que ngana to yebete mabele wana ezala ngo ya Ken tozali ko meka ko zwa ngo tozali ko meka ko s'approprier nango illégalement maman to yebi malamu ezaki illégalement acquise maman s'il vous plaît ko sala bongo te Melissa bien maloba ne ko biko changer malembe même maman na ya comprendre ngo même maman na ko biko suspecter la na bokem nyonso M Kambemba na matadi M Kambemba na matadi M Kambemba Nzambe apambola yo esthéticien de classe nabaki maboko lokola kaya Jennifer Lopez ba femme nini lokola Jennifer Lopez vous avez posé à décorer le salle de mariage voiture na yo ya fête vous avez posé louer voile de mariage azala peine ba voile de mariage louer saka asala ka nyonso esthétique kitoko na matadi pembe na mémorial M Kambemba loboko oyo yebi esthétique M Kambemba Nzambe apambola yo ozala posa contact na yo bengi Mr Belle Blue mwana mbala moko mboto bilezo mbote fanke oh Nzambe na ngai comment ça va bonjour ndeni yo
Eh, ndenge ni yokuda. Sentez bien. You guys can have half day, okay? En fait, lelo bosala kaka musala demi-journée. Frank, oyo kotala ngai yaka boyimba. Mimela na bokep Nelson. Na mwa mbali wana yaka odéranger yaka olinga yo na Frank. Melisa osolisa ye gentiment landa. Melisa comme gentil na mutu nyonso nzambe na ngai. Mbote, comment ça va? Bime oyo daya. Is Ken home? Est-ce que naza ndako olingi nini pa na biso? Please calm. S'il vous plaît, calme-toi. I just want to make Ken Nekuta so docteur Ken azali. come yes, you are in. Oyo koloba na calme nyonso nzo ozali nde ndemi na biso. Bime Melisa yeko luka docteur Ken na ndako na ye landa na bokebi nyonso. S'il vous plaît. You have every right Oza na droit nyonso. to hold on to that suspicion. Ya ko suspecter nga bongo. But please, Ka s'il vous plaît. let's not overstand the hotness of my mind to cloud the light of truth. S'il vous plaît. Tomeka te kozonga na le passé. I have since learned the light of the path, and by meekness and goodness, Na comprendre ndenge na kotambusa vina na chaine na ye pe même na calme pa na yo na humilité nyonso. OK. Lana docteur Ken ya wa ko tabenza na ngai tremblement. Atela bonzambe na ngai. I can. Mbote Kene. Oh? Docteur Ken akamwe. Oh. Eh. I didn't see any bulldozing. Na moni ba bulldozer na wote ba garde kono te libanda. Baza wapi? I thought I heard someone give a speech about having a conversation. Na kanisa keza na mutu moko apesa ngai discours sur conscience. Yo no tete ngai. Ah, conscience. Changed. C'est qu'on change. Ken na changer conscience. Simply through the wealth of fund and that hospital. Obana ko yebisa ngai il faut changer na kati hôpital na yo. The first time in life my eyes have been opened to you. Première fois vraiment na vie na ngai miso ngai siko fongwami na komona makambo ndenge sengeli na mona. Indeed. En fait, And what truth are you talking about? on va dire quelle vérité nous lobela wana. Vérité était on a tika jamais kozala. Était vérité si on a zali pour solo. Who you are. Get out. Tala bima bango, bima. Calme-toi s'il vous plaît, Ken. Pardon docteur, pardon. Na bima bango. Bima. Bololette. Poso na bi bololé. Et sous kama mabe. Fona kodango na wabenga na téléphone. Bololette. Bima. Bima na na boke binyo so zo kende wapi? Next time, Prochainement. So continue na ndako. personality. Yo, oko sentir solongo et kozala mabe pour na yo. Mais Melissa komi ko approcher, akomi ko approcher Ken makasi. Akomi ko luka mais asa la connaissance na Ken. Akomi un peu proche à Ken. Abina ko benga yo parce que yo ndo mto te ya kingai. Si la conscience, si ndem mto ko changer changement mentalité, na changer mentalité, na changer comportement na ngai. Siko komi ko oko rasu ko supporter ngote. Ezaki passe. Omone eza mo passe mutu mo yeba kazala mabe ata lobi ta changer bongo le mutema. Pon di mango ba moko zo mona kala net ya zo sali so ba blague. Net ya ko luka mo piège mo net donc oza masirité pa na ye. Mutu mo yeba kazala ki criminel. Landa. Mais oh nzambe na ngai, oh Christ. Okapi. Ay babula ye. Babula ye. Bien mais Christ alinga voyager. Christ ye be azaki avocat ya Ken. Ye bele ba yeko kanga ye mais pourquoi ba yeko kanga ye? Tomoni parmi bato ba yeko kanga ye moko azala na garde corps ya mère Coco. Mais pourquoi ba yeko kanga Christ? Mais mère Coco akopira malamu na Christ. La na boke binyoso Ken yeyo. Ken bele me yeyo. Doctor, Docteur, there's someone here to see you. mutu mo yeko mona yo awa. Mr. Anna. Comment na yeso ki Anna? Melissa Anna. Melissa Anne. Anna. Sawa kota hii. Mimi Melissa Yesu sawa avocate Melissa. A Yesu sawa. Melissa kota. Aye na hôpital kota la Ken. Mimi tota la bonza milanga ina ba soki zaki ba fleur, soki zaki ba nini. Oh te, zela mke infirmière. Oh, avocate Melissa mtatindi yango. Atindi nga ba fleur oyo. Ça pesa ngo infirmière. La nabo kabinyoso. Ok, ça va. Bien, mais garde coca, on est kotoka, bien, mais Ken va boire que libana, bah, tine so ko tigla Ken, bah, fla anza me musalo vomo ko mi diembika. La na bo ke binyoso. Pendant que moi na Melissa lali azolia na ye yokuna garde corps telemaka fixe. Oh bougete.
alala yo otelemi kaka fixe aza na hôpital otelemi kaka fixe ye kaka na kotina oyo obeta ken esikoyo belemi akomi sikoyo koya kotikela ken baflare mosala moko il faut ezala kaka ya yo moko landa oh vanda nalobi teke ezalaki mosala moko mabe mais esenga nde discipline makasi obina vanda vanda beme mère koka bengisi Christ amoni kaka elongi ya mère oh mère a changé dangerous mother deuxième partie la mère dangereuse deuxième partie Mr. Bell Bloom Weather nouvelle idéologie nouvel impact omoni wa misu na ngai epala yo mama na linga ete na kima ndenge bato na yo bazoloba ete na linga na kima yo ozwi vide compte bancaire na yo nyonso olingi okima na mboka oyo eza kaka voyage moko d'affaire na lesala transaction moko ya baffaire kanga mbanga nazomeka kozala serveur epa na yo nakomi pouvoir kotraite ennemi na ngai lokola ennemi donc yo mpo komi koma lokola ennemi na ngai mama naza ennemi na yo te nakoki jamais kozala ennemi na yo oyebi tena kozala baproblème soki nasombi mabele wana kasi te yo nabisa yo keni onaka problème na ngai te yo nde eza problème na ngai yo nde moto otinda ngai nasomba mabele wana nasalaki transaction nyonso yo moto azwaki mbongo wana nayebisa yo kolinga te okoma lisolo okoma histoire soki ngai nazwi mabele wana te mama nayebekele ken aza pasi mpona kokanga ye kasi ndibela ngai nakomeka kosala nyonso ken aza problème na yo kasi yo oza problème na ngai soki obongisa problème na yo te ngai nakobongisa oyo ya ngai mama alobaki mama ndibela ngai nakomeka nakoepargne yo te soki oeshue na promettre yo ale bima okoki kobima abandi kotala yo mère a changé bime Christ ye yo donc azalaka avocat beleme ya ken pendant que mère oyo azalaki na pose mabele wana mwa mobali nde amemela mère oyo kope wana nyonso ye nde moto azalaki na nsima ya makambo nyonso wana ye nde moto koma azalaki avocat beleme ya ken asinisaka kene bamikanda moko boye na ndenge moso ya ndenge nini bakei bakomi basali nyonso azwi sinati ya kene yo kana bisa yo ezala avocate s'il vous plaît kokata téléphone te pardon na bondele kokata téléphone te olingi nini epa na ngai nazala po tokende ya mora sorti mo na yo pardon s'il vous plaît nini yango mpo na nini sorti nazala po tosola makambo moko boye tosala mo sorti mo pardon désolé ekosimba te na bondele na kombo ya nzambe vraimen pardon olingi nini vraimen epa na ngai s'il vous plaît sala nini na ngai oyo eza important makasi mpo na ngai oh ça va place nini mpe ntango nini nakutana yo lelo pesa nga ntango na yo ntango ozala disponible ça va na 17h ça va tokoma na place bana guest house oyo babengaka apple ok la pomme ok merci bime Melissa a fixé rendez-vous moko basala sortie ye na kene bakutana na guest house moko babengi apple la pomme bime nanda ya bokebi nyonso alobeti eza makambo oyo fai tosolola na bondeli na koma nzambe kokatelanga telefone te pardon plina elingaki koloba nini juste elanda na bokebi nyonso dangerous mother deuxième partie Christian Large na matadi eza makambo layo landa bakomi mpe koseka oh bime docteur Ken na Melissa basali sorti na bango bakomi mpe koseka nzambe na ngai mais Ken azomona ngai lokola ndoto nzambe mutu oyo azalaki ennemi na ngai abongwani kaka na miniti moke akomi ami na ngai s'il vous plaît Ken ozobanga ebalaki omobanga so omoni ozokamwisaka makasi ozalaki vraimen kobanga terrain mpo na ngai omonaki kobangisaka makasi sikoyo vraimen komi kofaire sentir ngai vraimen a fraise yesolo s'il vous plaît na s'excuser mpo na nyonso nasalaka yo koseskize na te na comprendre déjà ok na ndimi ba excuse na yo ça va tosola sikoyo makambo mosusu
Makamususu na sepeli vraiment na ilambo lati na yebisa ki oterobe na sepeli na makasi ela kitoko. Bibi landana bokebi nyonso. Landana bokebi nyonso. Ba sortir comme ça lelo bele c'était un autre jour. Ba ko mpe ko bina nzambe na ngai. Wow! Makamni na ngona zo mona oyo. Bibi ba ko sortir comme pamba pamba. Kene na mwana mwasi bele ba ko mpe ko sala zo est-ce que Nova Nzadi, ingénieur Nova Nzadi, betel biso bilili ya kitoko. Est-ce que vous avez vu ngala omona oyo? Mimi la ngala bokebi nyonso. Bazo bina, landa bien, ingénieur Nova Nzadi. Oh! Bien aimé, Ken na Melissa ba komi pe ko bima bima. Mais jusque là nan to yoki te liloba moya bolingo bien oh. Je t'aime, oh, je t'aime, oh, je te chéris, je quoi. Non to yoki kama bongo te me kasi. Tout comme mona bango un peu suspect. Masolo na bango nyonso bazo saka pembeni ba sorti moko ya place bato bazo bina so ba bili mwa muke ba ke oprema ba ke un peu ko sola na kiti ozo mona oh akomi mpe ko la bele me ke na lipeka ezalaka ba signe d'amour. Waouh, il est solo. C'est vraiment merveilleux bébé. Oh, alors bah bébé tenga ndem na lobaki bébé parce que nous autres suspecté ba makasi miso ben ndem talobi bongo Trésor Kalusi impact belé landa ba film on a kitoko pe elengi toute la famille Kalusi woko NH Kanata Kalusi pesa ngama papu pe na pumbuka cheme yembe bina ma bébé bazali koyeba ete bina bolingo na ngai pesa nga mapapu na pumbwa pesa nga voma mapapu na mata likolo na pumbwa na mata na yoka bilengi na sentir bina bolingo na ngai e bato bana ko bina la danse ezalaki kitoko. Tout ça, ça fait partie de l'amour, ça fait partie de la vie, ça fait partie ya reine bato bazo reine na vie oza bien landa. Bon, on a compris que papa, oh, babina peut bien. Mais lui, ça fait yeba qui danse. Moi, on va le paix docteur Ken, yeba qui peut danser. Oh, na kanta yi Melissa yeba kama ko sambi sabatu. Ayeba kama makambo ya loi na tribunal. Et Ken peut te kanta yeba kama kama serenge. Ayeba kama ko beta tonga tonyoso mais ba yeba qui peut ko bina. C'est-à-dire ba yebi peut ko loba je t'aime. Wow. C'était vraiment merveilleux. Dangerous mother. Mr. Belle Blue Model, Zambe la ngai ba dansa ko zwa biso. Mana ko bina vraiment bien. Woo! 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 Jembele. Woo! Chumbele, ebele chumbele, chumbele, chumbele. Chumbele, ebele chumbele, my love. Ebele chumbele. Woo! Chumbele, ebele chumbele, my love. Bina bolingo na ngai bino bezaki kitoko na nzembo na mabina na bato bazaki na film mango. Et puis na maison et produit film mango, maison Glive, God's Love International Venture. Impact pe idoji soso poto. Aza ko telema, a vandité, a lalité, pe azo nimbate. La na boke binyoso. À travers Mr. Belle Blue Model, nouvelle idéologie, nouvel impact. Tout le monde dit même Melissa. Oh, donc t'as qu'un on a écouté comme Melissa. Bébé, na sentir ata on a olala nango elelo monde to suti mo sorti. Maman no kengela na, maman moni nango mais maman kengela moni nyoso. Ba geste d'amour libana bébé, tu es trop belle. Obi, ba beauté. Na anzambi na ngai. Maman moni nyoso, mère koko moni nyoso. Muteme vimbi pose bima libanda ezaki pasi muteme vimbi la kati pose bima libanda bagarde ko pe bazaki kono moni bakamwana wana koloba bagarde ko bazana bazotala aka nyoso ndenga zo bina ndenge kena wana ko bina na Melissa bakoloba nini bavani ka sui baotala nyoso ezaki pasi nzambi asunga. Melissa la belle mais c'est quoi bon de Melissa comme kitoko okoza kitoko mais soza mutema mabe yeba ko bima mabe. What's wrong?
Ni nango mama, pas minango. Okumi liboma? Quel bousou mon ego ça libanda wana? Mutuna. Mama, nazo partager sur ma sentiment na to. Ba sentiment na ngai? Ozo benga makambo na ngai sentiment? Vérité maman, ozo na la vérité? Qui a sauvé vie na ngai? Je m'en fous lengo. Ezali honneur mon na livre ba ko devant ye. Maman tika tranquille. Melissa mon ngai. Na bandi yo linga na yete. Oui na linga na ye. Melissa te ko sala boete. Maman na lingi déjà na lingi. S'il vous plaît, tika mutema na nga tranquille. Bonne nuit maman. Nzambe nga Melissa alobeta linga na Ken. Na linga na docteur Ken parce que Ken a sauvé vie na ngai. Akoye ko sala nga mabe tango na zaki na maboko na ye. Mais asala ki yango te. Ateya ki ngai. A changé nga grâce na ye. Na komi quand même batunyos ba komi pe ko linga ngai. Nazala ki arrogante, orgueilleuse. Koto Ken nga mo mosusu. Ken iloko ka ma watoni na ngo zaki na problème yango. Makambo za passe pour la kondima yango. Mais ndenge ni mutema vuma ko pumbwa et ko mata ko s'emporter facilement et que kilo na ibale ya bolingo azo kama azo mituna oui vraiment il faut na boma oh nazo sentir pour la moi zo toni nango juste oh bien mais quel zo lekela ye azo bien ka tomber amoureux ya Melissa mazo kama siko pouvoir et volonté na ngeza maboko na ngai nzambe na ngai nebiti na kosala boni oyo eza mopepe me ntango ebetaka kobanga wana vraimen ebetaka epesaka ezalaka mpe mpasi mpona kokontrole yango ndenge balaki koraisonne kati na ye wana kolobaloba kaka kati na ye moko bimela na bokebi nyonso landa na bokebi nyonso Melissa na Ken bakomi ba amoureux ah obengisinga mama non on a trop d'essais pour na yo même 3 6 4 6 5 ici et pour na yo mwana ngai ozalaki vraiment lokola kaka ngai telle mère telle fille ozalaki image lokola onga na zali ozali bako mama fuma problème yango na baye fuma ko tambola na nzela na yo na sasa kuna pona sala pe nzela na ngai moko est-ce que souhait wana fuma ikomi ko kene fuma à l'encontre ya souhait na ngai ngai na zali nzambe te pona ko exaucer ba souhait na to ba prière na yo mama hein. Est-ce que comme tu as déjà une ennemie? Non, tu souhaites que tu sois là, comme tu es un ennemi nangai. Quand tu es au salon parce que tu es un nangai. Ennemi dans les hommes, on est Ken. Oh, a commis le empêchement entre yo nangai. Oh, a commis le blocage entre yo nangai. Oh, a ko séparer biso. Maman, c'est tout? Il y a encore bengele nga. Yanga obengele ngai mama hein? Ça va na kena chambre na ngai. Bien aimé landa bokebi nyonso. Mwana mwasi oyo Melissa alingani bien aimé a tombé amoureuse ya Ken docteur Ken mama ko to bien aimé posa mi boma posa mi diembika e ko za pasi. Oh docteur bote oh nene po mengo mais yo nene ah merci na kitinan oh bien Ken zeze na ipsanan ba information de bima et yo kana to comme format directeur au numéro 1 directeur médical et c'est vraiment impossible dans la docteur mo le plus jeune à l'hôpital mutu nyo sa yebi yango yeso no to zela ka promotion rien et Ken ni na ngoso yo pe Philippe
makambo ezokoma malamu mpona yo mikolo nayebaki te okomi kobima na ye nabima na nani na Melissa What haven't you heard? me yo oyoka esu nini yango bien nayebaki yango kaka sava naye kosala félicitation mais docteur azali kofélicité kei nayebisa ete banouvelle ezali kocircule te kala mingi te bazopromouvoir yo lokola directeur médical na hôpital oyo alobi te tozalaka promotion oyo Melissa oyo mpe kene lani ya bokebi nyonso nini yango nzambe na ngai bime Melissa komo ya siko na elengi na ye nyonso akomo bimisa elengi na ye nyonso bime kanda mto salaka obima lokola s'il vous plaît zama un peu mon seka mais nini nazotambola te qu'est-ce qui ne va pas po minango makambo oyo ezosimba yo na ngai ezosimba nango te biso bolingo na biso ezosimba nango te ekosimba te nakosala semble neti nayoki te makambo nyonso lobi mais nini ezodérange mama na yo Your mother is back. mama na yo moto ezodérange ngai Kills me. silence na ye ezali mpona kobomanga na kati She doesn't feel it. ezali mpona kodérange nga makasi peut-être hein? Il faut que tu aies prouvé bocacité, force ya bolingo na nga mpona yo. nakopesa badokima o mama na ngai azala nango oyo aloba ete lupango eza ya ye lupango na oyele badokima nyonso mpo yo prouve sikoyo ete yo moto oza na raison. Ça va? ya solo osala yango na jire na vi na ngai na kosala yango ya solo na osala yango tika sikoyo na sepelisa. Est-ce que sepelisi yo? Est-ce que nous avons besoin de mon geste d'amour, pardon? Oh, geste d'amour. Oh, c'était merveilleux. Nana Boké Mignon se continue dans ce film. God's Love International Venture et Miss Abel Blue Moyen. Maman a besoin de me monter mes cobima. Mais Croco. Encore là, mon qu'est-ce que dans mon film à matière comme mon nez. Nana Luka, chambre ngai. Tene c'est le que nazomona dossier na ngai te ozali na mikana nyonso ya mabele wana ya lupango wana nazoloba na yo mutu te akotaka na chambre na ngai sauf yo mama zola te yo kana bisayo nazala yango te waba mwana ngai mama nazala document na yo te beme Melissa yibi ba document mama na ye mwana ngai ezo kama musanga vraiment ndino bosa nika mbangu boy maboko oyo simba honneur na yo vraiment mwana ngo komi liboma Melissa kobana kobanga kochange na baémotion na ye mabe boye e mwana ngai na nyonso eza na kati na ngai kobosana teke na ngai na kolonga soki ani tolinga va zoba wana pesa nga document na nga mbangu nde nalobaki liboso nazala badocument na yo te nayibi yango te. Excuse nga mama bime Melissa ayibi badocument oyo ezalaki mama azalaki na badocument oyo ezoprouve ete lupango wana akoma kodeklare ke eza ya ye badocument ezalaki na signature beleme na basignature ya kene ete kene atekelaki lupango wana oyo akena kowela wana bime Melissa ayibi badocument wana akei kopesa yango epa chéri na ye kene bolingo change ya makambo. You cannot blame me for your own problem. okoki jamais koblame ngai mpo na problème na yo moko mama I didn't lose them. me ngai na perdre badocument ngo te So far as I'm concerned, mpo na ngai then I did my part. esi nasalaki partie na ngai. Votre excellence mama That will not go anywhere. mais nesi na yo komema ngai nulle part Tell, advise your men to stay off. conseiller bato na bazala mosika na ngai Tell them to stay off. ye biso mo bazala mosika na ngai. Oui You know what? oyebi nango s'il vous plaît va te faire foutre ayebisi beleme vice-présidente de va te faire foutre nzambe na ngai va te faire foutre elingi koloba nini fuck you go to her ezalaki passe nzambe na ngai landa la méchanceté ne paie jamais bien kimutema mabe efutaka te
Beme Chris abaye vice-présidente, abaye maire wana. Mbote monsieur. Can I have a look at your book? Et nako fouiller coffre na yo. Et nako te na kata coffre na maman. I'm just doing my job. Oui, non ça me sonne ngai. Ça va? Bien mais ba fouiller coffre moi mbali. Landa boke mnyoso. Kotinda ngate papa, kotinda ngate mama, kotinda ngate ya. Continuez landa boke mnyoso. Ba moni be me cadavre. Ya Christ na coffre be me. Ya Ken et docteur Ken. Allez, baluka, imbécile. On nzambe na ngai. Bimba piéger moi mbali yo. Ba bomi Christ. Ozaki ancien avocat na ye, pe ami na ye. Et puis bakay obwaka nzoto wana na kata coffre na ye. Ezaki passé. Nzambe asunga. La belle Melissa ye wana. Daya. Oh, comment ça va Daya? Is your uncle home? Est-ce que noko nazali? Yazate. I've been calling his phone, Nazo benga ni meone zile kate. and I know he can't be lost. Et puis nebi dans l'hôpital té parce que on sala na pourquoi? Hello, yesterday, he's still locked out. Depuis bimai lobby azongi na noté. Et puis nazo kama makazi nazo inquiète. His mobile. Nazo meka ko benga na numéro na ye téléphone zo négaté. Nazo vraiment inquiète vraiment. Quel est le pays qu'on vérifier na rozonga? Calme-toi. Ça ira. Bien aimé na bokebi nyonso. Landa na bokebi nyonso. On nzambe na ngai. Bime keni depa bimaki lobi landa kuna na zongi te. Melissa aye na hôpital landa. Mbote I've been asking around for 10 non tout na keni partout bat balobi ba moniete. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? That instruction came from my new barrister. Instruction yake ya lobby. Listen to this. By recent events, I mean what happened yesterday. Lobby na te pour ba événement légal lobby. Ni ba événement nini? Ken was arrested. Ken bakanga ki lobby pour assassinat. Oui. We all are alarmed and dumbfounded. Biso to ba yusaki biso ngabyoso. Imagine the possibility of Ken being involved in such a case. Ken nazana to kama nini Ken ko kota na kata kama crime. Oza sino kama zoloba. Na sir. Actually, it's unthinkable. Pour nga ça vraiment incroyable, inimaginable. Oh, Melissa kamwe bakangi Ken nanga moko. A comprendre que ça maman na ye. Il est déjà comprendre que ça maman na mto sala nyoso. Eza nango très clair, azo comprendre nyoso que maman ne mto sala nyoso yo. Eza pasi. Landa be mena bokebi nyoso. Dangerous murder. Me akoko ye wana zo melani mo masanga. Mutema je tomboki pose bima. Yo kanisi mutema mabe futaka. E futaka eloko te. Na mokili oyo ko futo mabe. Sima na suka nango. Yebete zo bombele ni felo. Melissa yena kanda mama. Mama zapi yango. O zapi yo mama zapi yango yo kangai. Yo kangai yo. Yo, sabe? Oh, yebi akamneta loba. Me pona ko ganga ngabo. Mama, nako ganga ndenge nyosa lingi. Mama, na perdre respect de zanga ko pona yo. Pona saliboy. Nebi sa yo kana no me pona zanga pona yo. Betaki mama betaki mwana mbata. Nzambe na ngai. Mama, Melissa pota zonga. Nga zonga boy, meka ozonga. Oh, oyo chance za mama. Soko zaki mama tele na zonga silo yango mama. Olingo chia mama no boko na contre mama na yo. Et puis yo tombe ni no boko na po beta ngambata. Yo zali mwana ya destruction yo. So are you, your excellence, Yo pe votre excellence. and I know very well Nebi malamu. to implicate him. Ete osali buzoba opo kosa kende ba problème. Quand na ko assurer yo. Ete oko gagner jamais kotika ko gagner procès oyo. Buzoba. Na ko défendre. Oh! Bime mwana balukeli mama. Eza ki pasi tala bolingo. Bolingo tala ekota na mutema. Bime Melissa ne bandela fima za kile kitoko mais ndenge za ki mutema abe no bibise mabe. Mso zala no mo kitoko mais ki mutema abe ono zala nango kanda. Mutabenga tambote boy ni yango. Tonti sif be yakana no. Na yo sa ni yango.
bakanda nyonso mais ko confondre charisme te na kanda charisme za charisme kanda za kanda moi si faza la charismatique oza na charisme ebele moi mbali pe charisme kosekaseka pamba madeni te mais ezala te ke kanda ki motema mabe ou bien soki papa naza na mbongo ou bien oza soki mwana ya nani okoma fier boye osola sola bato te lokola yo ofandaka na lola nazo comprendre ete mama na ngai arrangeaki liwa nyonso ya Christ mais poni boke kosa kende mabusoba oyo sans qu'on informe ngai désolé vraiment madame Tell me the reason so boyebisa ngai why did my mother do it? poni mama na ngai asali nyonso oyo As far as I know, your mother needed to send her to jail. ngai nayebi ete mama naza na posa atinda docteur kende na prison The way was arranged et puis seul moyen kotinda kende na prison ezalaki ete aboma nanu Christ et puis bakebwaka nzoto na coffre ya Ken po ete Ken abima mpe abima coupable. Ça va, c'est tout. Bien, mais avocat Mélisse a commis un renseignement. Un renseignement pour y me défendre. Ken bolingo na ngai si vous n'ayez pas innocent. Oh, yendo zoloba. Kasi sikoyo oyebi makambo nyonso ebimete ngai na kosala nyonso mpona sauver yo Ken bolingo na ngai. Bongo mama na yo mpe kosala nyonso mpo abomisa ngai te s'il vous plaît Ken ndimela ngai ngai na kodefendre miyoka nanu bien. This is a fight we must win. I feel the size of the problem we are fighting against. Est-ce que ozali komona vraiment niveau grandeur ya armo lingo bundisa vraiment Melissa yo moko mama naza munene naza mutuka munene vice-présidente et puis ngai nazali prisonnier awa ya pamba et yo une avocate ozalaka influencé s'il vous plaît Ken oza innocent nayebi prouver kasi naza innocent prouver que naza innocent parce que awa nde ozoloba naza innocent mais prouver yango nakosala nyonso nakoprouver yango nakodefendre nga moko nayebi ya voyage te nayebi ka voyage te sunga ye naza na mutu mosusu te okelelela vraiment yo s'il vous plaît mutu moko aza na nsima ya makambo nyonso oyo mutu moko aza na nsima ya busoba oyo défendre ndoko na nga pardon Don't worry, Diane. Daya ne t'en fais pas I'll make sure I do all I can nakosala nyonso to show his release. bete balibere ndoko na yo. Put yourself together. Ok, zala bien, concentre-toi. Ok, prends courage. Ne t'en fais pas, Daya. Bienvenue à Boké Bignonson. Mère Chocho. Tu as vu des degrés, mon témoin de la carrière. Oh, mais oh, mère Coco, bien aimé, ça rendait grandeur, mon quoi incroyable. Niveau que mon témoin, mon quoi incroyable. Et mère Crocodile, yo. So pour ça, nazo croco mon avoma. Donc, ozo banga déjà kana grimace, wana. Ye wana. Bien, maman, attention, ça n'est sengo. Et l'ongné a fichaka qui mon témoin abe. Maman, j'ai jure la vie dans le biba. I'll make sure I implicate you. Na continue un problème. Na ko yebisa mokili mobimba oyo zali. Na ko yebisa batu nyoso ndenge ozali nyama mama. I am going to have you arrested. Na ko kangisa yo. Na ko kangisa yo. Make you pass by. Oui. Kwani Murder of McDonald was found ndenge yo bomaka McDonald. and Gregory Courtney. The very foremost political opponent. Et puis na tango élection obomaka 3 adversaires na yo politique na yebi nyonso. Na yebi le poko maka vice-présidente. Na ko yebisa pe na police nyonso à propos ya affaire na yo contrat na yo na crise. Ndenge ni yo salaki na crise. Mama. Na bana ko sala ba enquête nyonso na ndenge obomisi crise na kam nyonso. Na yebisa yo. Na ko kangisa yo na yo balukela yo nga mwana yo. Mama zo kamwa. Nazo regretter mukolo na bota yo Melissa. And if you do this, Et puis so salango. Okozala séparé na ngai éternellement. Mama, ezala bongo. Soki na kozala séparé na yo éternellement, ezala bongo.
bimela na boke binyoso Melissa tomboki alobi na kokangisa yo mama na kokangisa yo bebe mama oyo abomisa 3 adversaires na ye politique ntango ya élection abomisa so mutu mwana koma ya monsieur McDonald benga kuna na tribunal na cour benga na cour kuna ba libérer Ken sinon tanga pe na osala appel na funda yo mbala moko mais chose aza na choix te 5 days later 5 jours plus tard 5 days later 5 jours plus tard la na boke binyoso mais kroko bele mec choix ezate Ken abimi Ken abimi bébé Ken abimi bele me abimi yo abimi la prison mère la ki na choix te soka boy ko faire libérer soka boy ki ko benga kuna na cachot na prison ba libérer Ken anga la problème maman s'il vous plaît limbisanga te on a sala ki na sanga pour na bolingo eh ni Melissa ko sanga pardon pa maman oh maman mais mère koko posa amela kama maman Ken ba moko ndia zawana azomona nemi na fara ya boy ya to fukama oui ya fukama azobisa fukama obondele ya fukama bemelanda mabolongo na se Melissa ye ko fukama libosa mama limbisanga pardon na mania na ngai mwana ngai na yo kiyo malamu nazobanga nakoki jamais kolimbisa yo je regrette nakoki te kolimbisa yo mama le beta ko olimbisa te na olimbisa te mwana ngai Ken pas pousser ni malembe ngana na li source nyoso raison pour na makam nyoso yo s'il vous plaît maman limbisa biso pardon yo boto linga ye olingi susu ni yango boto linga ya mwana ngai maman s'il vous plaît peut-être tu vas pas mapamboli na yo na ko pambola bino te Melissa bima na ndao na ngai mama bima Melissa bimela na boke binyoso Melissa ko senga pardon et père mama na ye nazongeli mama nyonso nasalaki mama ozobenga na ngai mama ndi kolela mais kroko ye wana ekosuka mpona kolimbisa to kolimbisa te akolimbisa te mwana eka moko sa fille unique ya niko yebisa makambo na sese loba boye kena ba niko yebisa Melissa makambo loba boye bimela na boke binyoso bolingo eyaka pe ko changer makambo mais bolingo ngobele maman s'il vous plaît je suis désolé ngaka bébé na moko na la fille unique na maman vraiment limbisa ngaka pardon na ela posa te osolo mabe na linga inde Ken makasi ko na za posa opambo na bisto linga maman solo ndima bolingo na ngana Ken pardon maman de mère koko atomboki makasi posa mela ta mutu akosala boni ba plan ya nyonso zaki ekoti mai azaki na choix te mais ça lobaki te soko libérer Ken te nazo funda yo pa kamnyoso sala ndeko bomisanga ba adversaire na politique mama ya bi mwana ye c'est-à-dire alimbisi mwana ye après tout toza batu tobota mwana mtema mabete mais ki mutema mabango to yebite soki utara wapi soki pesa la héréditaire soki vendere ni yango soki ala mokili soki ndere nini ou bien peut-être mbongo to vie otozo kuta ndem te sala bongo nzambe apombola biso otali film o bien aimé to moni ndenge bolingo ko changer makambo mais bien aimé mi sala faveur moko okoza la pe kitoko mais ndenge ba kanda na to orgueil chaka na bimisa ko mabe makasi yo kanisa bimisa ko be ero sala fier na zazo zo tsaba orgueil otambola ba ko baka ba ko kanisa bimisa ko kito e bimisa ko nde mabe tala Melissa azalaki kitoko mala ko bima kanda mabe bato bayinaki makasi mais a changé bien na vie lelo ko négliger muto mais lobi oyebite lobi na ezanini chana au point lelo le chana au virgule lelo mais point le ya lobi ezande ya nzambe
nzambe nde ayebi nyonso melisa na kene nzoka nde basalamaki l'un pour l'autre lelo bien-aimé batombe amoureux bakoti na kati ya bolingo basala ya bango bolingo basala ya bango mokili et mère koko azalaki na choix te ya kondima kaka makambo nyonso choix ezalaki te obengi miso belle blue moider merci na Glive merci na Crystal Lodge na Matadi merci na Casey merci na partout bolanda bafilme oh merci na bana nyonso nzambe église EJCC église Chapelle la victoire de Rachel na Mwanda et puis bato nyonso balanda bafilme ya God's Love International Venture tikete nzambe apambola bino nyonso tukutani prochainement na film ya sikezo na maison Glive ya kitoko pe elengi osepe na film oyo bengi na numéro pesa biso ba appréciation